Kiamboto ketwa awe itukolele beto beto letezi o kombo ya tata ya mwana pitata molimo santo touti kolanda matei na biso na kati na ndako nzambe ndenge bauti koteya biso bilei na biso ya bomoi bapesi biso yango nde kobatela biso moi mobimba mpe baprograme nyonso lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda mpe kosalela. Tozali na 3e journée na biso ya milulu ya le 16 août elonga ya papa de alunga na Kiangani. Toyebi ete na 3e journée yango nde kozala na biso ba remise de coupe. Toyebi te biso ba organisateur soki eza ndenge nini jusque là tozomona ndanu mesa ezali nanu vide. 16 août oye musale ezali te eza nanu tozomona ke soki bokomema biso na 4e journée liloba ya ye papa Mfuma Mbanza papa de alunga na Kiangani totonga Yerusalemi eza na proverbe moko to adage moko ya Kikongo ekolobaka ete mbwa uyitukanga ndingi ya laka ya luketo ya yilwa donc mbwa oyo amesana kosala chasse soki mikolo wana azokende chasse te mokolo na ye soki azotindi na chasse te ye moko akoselibre na ndenge esengeli kasi mokolo na ye soki alingi atinde na chasse bakolatisaka bango crochet na luketo soki balatisi ye crochet na luketo wana ayebi te ana azokende chasse kasi soki batie ye crochet wana na kingo akokamwa likambo nini balingi osalanga balingi baboma yango mpe nini yango lokola biso na ntina na misala ya botongi lingomba to Yerusalemi toyebi yango ete banda 1921 papa Simon Kimbangu awa ayambaki musala ya malamu ya kobikisa batu kaka na libondeli tolandaki na le 16 août wana ndenge nini ezalelaka na le 30 juin 1982 esika ya Kiemba wana mutu abungaka jeune homme pendant 3 jours azomonana te esika wana ezalaki ya batu bazomela masanga na bango tokomi wana po biso moko tozalaka mpe na kati totelemi po tomoni fuli ya batu likambo nini ça fait 3 jours jeune homme moko akotaki esobe azomonana te papa Mfuma Mbanza pala moko alobi tobondela tango papa Mfuma Mbanza abondeli atie kaka ame jeune homme wana abimi na esobe mbala moko abimi mboka nyonso egangi ye wana monani tata ya mwana ndenge balobaka na français ke momeli masanga makasi un ivrogne oyo mutu oyo mwana abungi pendant 3 jours azomonana te mitango alobi kaka ke tobondela ntango atie ame mwana amonani donc oyo fo ezala kaka nkolo Yesu
Donc koloba ete tata molimo santu eloko mosusu te kaka na libondeli yango ye moko baba fambanza abana koloba ntango nyonso ete ngolo muna bisamo eza boye amabondeli ya kobumisa te apesi biso swete mpe ya mibale alobi ete misala bobosana te yango papa Simon Kimbangu na 1921 kaka na libondeli mpe ntango na batunaki ye siko ndenge nini okolesa nkango oyo ndenge nini obanda kolalisa bango bato oyo bandimeli ngai biso ndenge tozali awa biso nde tondemeli papa Simon Kimbangu eza boye te yango bazotiela biso babikateli mingi 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 yango tolobi ete tozala kokamwa te na ndenge soki batie biso ngonga wana na kingo tokokamwa kasi oyo ezali ete batie biso na kati ya loketo esi tomesana koloba ete likambo ya mabondeli kosala misala kolona mpe kobokola mpe kotonga lingomba kotonga Yelusalemi batatasi batikaki yango donc tokoki kokamwa te tolanda bilobaloba ya bato te bato wana nde bakoya kozangisa biso oyo ya motuya toyaki kozwa na yango na ntongo ya lelo ndenge tolobi boza pre mpo na bakupe oye bon oyo bapesaka bakupe nde bango wana bamoni ete badone ndenge tokopeselaka bakupe nande epesa militaire mpe bakupe mpe toza koregroupe nanu yango tokosalela boye oyo atikalaki na mwa kado ntango miziki ekobeta baleka mpe tokontinue na mwa ntitani ti ntango tokomonaki eswili tokopesa ngonga na baorganisateur bake kobongisa comme ça bakupe ekei lobi na tongo mpo tomonani eke tozali ebele peut-être que lokola toza ebele yango organisation esalemi malamu te 16 août oye bakengi oye bandoi oye symphonie oye Lyon oye Jejeki oye Gaki oye Mwanganisa oye tobosani bana Inter oye Ngilima oye baunde batikalaki symphonie sitolekaki yango oyo mike totikalaki na yango topesa po ete biso bakonzi ya bagroupe ya bamouvement
tokutana na baorganisateur baza wana po ete toyeba ndenge tokopesela bakupe wana soki tozwi bakupe te wana ekomonana ete oyo bato ya liboso biso nde tokozwa bakupe te meme kutu bandeko na biso ya bahandikape bazwaka bakupe bongo biso tozomala biso tozwa bakupe te bakupe ezali encouragement toyokani yango tobongisa po ete remise de coupe bakupe emonana tosilisi botongo lelo onkombo ya tata mwana mpe tata molimo santu amen. Kulula muk. Voilà, biso banso. Baluka kulu bakala, dul. Toko papa na biso asili bongo kopesa biso. Tozala bana babosi toka na mabonde. Thank you.